Voilà, peuple congolais, bonjour une fois de plus, particulièrement à Bakinois, Kinoises, Nyoso, rapidement, amis téléspectateurs, naye, na sengandeko Gentiningo Bilambaka, pardon. Pourquoi na yo sengandeko Gentiningo Bilambaka, pardon, na kombo ya Bakinois, Nyoso, c'est parce que tosali constat moko pour la ville province ya Kinshasa na biso. Lelo Kinshasa na biso yo, soki mbule beti, toyeba lisuki to kenenzela nini, to tambola wapi. Gentiningo Bilambaka, limbisa Bakinois. Lelo tozali na mois ya ba festivité mois to bengi mois de décembre na époque Gentiningo Bilambaka to monaka comment est-ce que ville ezalaki décorée ba jeu de lumière gare centrale kolobate limité na biso kolobate triomphal kolobate Gentiningo Bilambaka. Lelo Gentiningo Bilazate to ko mituna est-ce que ville province à Kinshasa ezali vraiment na gouverneur ya solo ezali ko gérer ezali question to ko mituna. Et le kami balé bande konangai na ko senga ndeko Gentiningo Bila pardon lisusu na komba bakinois tout le monde qui lance qui opération Kini Bopeto bravo na yo Gentiningo Bilambaka opération chef de l'état honoraki na bandalungwa je me rappelle en ma présence comment est-ce que évolution nango etambolaki Gentiningo Bilambaka memela biso ba engin pour na opération na Kini Bopeto tout le monde comment est-ce que ba commune nyonso toutes nos 24 communes ils ont ba poubelle publique. Yaba chassé, ya mituka, yaba tono. Opération Kinshasa Bopeto. Lelo bande konangai na komi o mituna. Na 24 communes na biso. Est-ce que bozo mona ta poubelle moko ya chassé? Et comme so ba komboli na butu na tango moni ba chassé ezongi. Bande ko nyonso bazo kombola ba opesa nga mawa. Chaque jour na kutana bango na butu na zolela na pasi na mutema. Gentiningo Bilambaka limbisa bakinois. Nous avons compris que aux Aki na souci, na vision au Bongisa Kinshasa, mais bah tu vas comprendre que Kinshasa